Bonjour très chers internautes, bonjour avec des couronnes aux amis et assistants fidèles de cette très belle émission Moulia Bataliadora, que pour moi, pour vous, pour tous, mais plus pour l'édification de tout peuple de Dieu. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie et d'autres pays d'Afrique, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. Laisse que la grâce et l'amour de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous comble du début jusqu'à la fin. Dans cette émission intitulée Moulia Bataliadora, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Pourquoi Moulia Bataliadora, c'est en langue portugaise? Moulia Bataliadora veut dire une femme bataillante. Moulière, c'est une femme. Bataliadora, bataillante. Moulia Bataliadora, femme bataillante, moi si Bitumba. Je suis là, votre humble servante, Inoncia Mauricio da Silva, c'est la chair du grand réalisateur Sergio Lutumba. Mes chers amis, j'ai vraiment besoin de votre attention parce que je ne suis pas seule à mon plateau. Nous avons invité dans un spécial, Basia Bitumba, comme Yomoko titre et émission, une femme bataillante, moi si Bitumba. Donc nous avons deux mamans et Bitumba awa parce que le sujet où on débattre, ils allaient sujet à Bassi. Sujet na biso otokolobela lelo, bien aimé dans le Seigneur, ezali nini. Tozali kolobela sur, c'est-à-dire que moi na mwasi, akoyi kozala na ministère. Est-ce qu'une femme peut avoir un ministère ou prêcher la parole de Dieu? Est-ce que moi na mwasi, akoyi ko exercer ministère ou bien akoyi peut ko prêcher parole? Point d'interrogation. J'ai toujours l'habitude de vous expliquer que Nzambe na biso atina mutu na rona ye. Ou ezali makambo mokili ba guerre, je sais pas là, nous avons des politiciens, bato minene, ba autorité bazo vana pour baluka solution neti surtout na mboka na biso Afrique, tozo mona par-ci par là il y a des guerres, non bato bazo luka basa ba conférence, ba réunion, enfin que bazo solution. Ou petali ba maladie, Nzambe pas susciter ba docteur minene tozo ba savant. Bato ebele ba oke ba recherche pour bazo ba kisi, ba luka ba antivirus, ba luka ba vaccin pour essayer de ba maladie, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, pour ce qui concerne aussi la parole de Dieu, vous allez concerner ba question mituna, il y a ba doute o tozanango pona liloba Nzambe. Notre Dieu, il n'a jamais manqué un témoin quelque part. C'est pour cela Nzambe na bolingo na ye atineli biso basimi bali bozomona awa, to yambi bango lona platera Moulia Bataliadora. À ma droite, j'ai la maman évangéliste Joanna Isabelle. Azali évangéliste. Elle est une maman Ninkolo Bakaza na moi si mobali. Nabana, s'il vous plaît, excusez-moi. Azana mobali nabana. Mais pour exercer l'œuvre de l'Éternel, Aza évangéliste, avec la combat Joanna Isabelle. Mais Azali pe artiste, comédienne, ou Azali responsable, leader numéro 1, il y a groupe évangélique La Promesse. Wana maman na biso za mopanzi na biso à droite, na mopanzi na gauche na za na maman prophète bébé, la prophétesse bébé. Basi ndemi balé, oyo lelo Moulia Bataliadora Nzamba permettre toko débattre sujet au est-ce que moi na mwasi et singel na moi na mwasi a exercer ministère ou bien à prêcher parole ou bien à la pasteur ou bien à la évangéliste ou bien à la apôtre ou bien à la prophète. Donc ngai na bino to yebite basala Nzambe le servante Nzambe bazawana pour na ko répondre. Boyebi bien monde tozali lelo ezali monde moko en bref to lobaka trop de polémiques. Ezali monde moko lui-même le Seigneur Jésus-Christ alobaki na biso est-ce que na kokuta bolingo tina ya? Est-ce que les gens auront l'amour, les gens auront la foi? N'est-ce pas? Parce que ton monde moko trop de questions. Mibali balobi ke basi bakoye kote ya lilobate. Bato misu balobi non. Moi si place na ezali na chambre, moi si place na ezali na salon, moi si place na ezali na cuisine. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que Nzambe oya kelaki Adam et Ève réellement a limité moi si kaka pose à la aide à mobali na cuisine, pose à la aide à mobali na chambre to na salon? Je ne sais pas. Bango moko basana basala Nzambe bako défendre problème wana. Mais tout ça toujours basé dans les écritures où ils allaient guide na biso la Bible. Je salue mon chef, le visionnaire de Moulia Bataliadora, c'est le grand réalisateur Sergio Lutumba. Mon chef beaucoup,
beaucoup du respect parce que Moussala Kamite Zobanda. Mais nous avons notre PDG, le directeur principal, c'est le numéro 1 de Moulia Bataliadora. Le numéro 1 de Moulia Bataliadora TV, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous devons toute la vie le respect, âme, esprit, beaucoup du respect à notre Dieu. Nous remercier ma collaborateur Nabiso et Moulia Bataliadora. Nous avons notre grand papa, papa Moko Malam, papa Pesabana ba conseil. Le monsieur José Pierre Diavanga, vous allez responsable d'un journal Eben en Paris. Papa, que Dieu vous bénisse infiniment, que Dieu vous bénisse vraiment, papa. Nous remercier sous le couple. Vicky, Louis Doula et la maman Mado Bikembo, on a collaborateur Nabiso. Représentateur, il y a Moulia Bataliadora Namboka, Irlande. Vraiment, pour votre travail, papa Vicky, la maman Mado, beaucoup du respect. Merci beaucoup. Nous avons aussi notre collaboratrice, c'est la maman Bibita Tsonaniangi, Oazali Namboka, Belgique. Motema ya papa Jacques Kapuiti. J'ai besoin de votre attention, benga voisine. Le maman Moulia Bataliadora, elle est sous likamwa bien. Pour boyer basusu bien, ya Moulia Bataliadora, bo s'abonner na chaîne Oya YouTube. So bo betika ka Lutumba Serge, tout ça na variété à ba émission. Mais ce sont les émissions éducatives vraiment pour éduquer la masse. Parce qu'ils rachetons le temps car les jours sont mauvais. Maman Johanna, Toyambio Lelo, comme étant la servante de Dieu. Mais aux autres regards Charles Johanna comme artiste comédien, nous allons responsable, leader, visionnaire, il y a groupe évangélique La Promesse. Maman Johanna, est-ce que vous allez prête au défendre les lots? Bamituna oyo papa balobi que moi si fois kanga munoko donc à lobate. Est-ce que vous êtes prêts vraiment? Ok, merci. Naba oyo bazako landangai. Évangéliste Johanna Isabelle Mpoke. Ndenge bauti koloba awa nazape moko ya ba artiste comédienne. Et vision nanga eza toujours même soki nazo sala ba théâtre po na kaka na corps ya Christ. Nakanisi maman nasi naza prête parce que toute question mérite sa réponse. Vraiment naza wana po na yo et naza na disposition tout ya kolanda oloba. Merci beaucoup. Nazali kozongela siko na loboko na ngai ya mobali ya gauche awa tozana la maman prophétesse bébé. Est-ce que maman okoki koyebisa biso na sujet oyo tozali kolobela lelo oyo ba papa to mibali bazali koloba que eza permité na mwana mwasi afongola munoko enseigner parole de Dieu ou bien eza peut permité na mwana mwasi a exercer ministère moko parce que parmi les 5 ministères otoyebi na Bible il y a mwasi ezalité. Est-ce que faux maman? Pona koyanola yano na yo mama biso nazali pena esengo pona participer. En tout cas na moni penza ke émission na biso ezoleka kitoko mingi. En tout cas wana nde yango nde tumba tosalaka nango oke bango balobi ke mwasi akoki koteya te. Pourquoi mwasi akoki koteya te? Pourquoi mwasi akoki koevangile te? Nyonso ezali pona nguya ya Nzambe kaka ndenge ezali kosala ekomi lokola na koma komona lokola soki eloko ni te soki tokoti na makomi nano namoni verset o balobi na biso te kende mwasi akoki koteya te to akoki kotelema liboso na gere te. Soki totali na Corinthiens wana bapesaki ezalaki lokola mibeko na ndenge elateli ya mwasi oyo akoki kolatela me na tikalaki komona te balobi ke mwasi akotelema na liboso ya gere te. Yango wana en tout cas ngai naza mama prophétesse mituna ya mingi fo eleka epai ya mama na biso évangéliste ye nde akoki koyeba ngai naza mama prophétesse nakotaka mwa moke me namona te mpe puiske mpe soki tolandi bien soki tozotala basi na mibali kutu soki tomoni bango balobi mwasi akotelema liboso na gere te bango mibali mpe bango bata liboso bakweyaka na ekobo me biso basi toza na patient ya molai. Suko wana maman na biso prophétesse bébé sinon te mibali bakoloba que ozali ko condamner bango tozongi awa na maman évangéliste. Maman évangéliste, est-ce que okoki ko prouver biso preuve à l'appui na makomi o yelobi que il est permis à une femme ya ko exercer ministère? Est-ce que soki oko tanga bien na makomi tokomona que surtout dans l'Ancien Testament même parmi lignage ya bana ya Jacob oya botaki tozaki na mwana mwasi mais azalaki même pas cité. Tozui exemple ya dona Eve
bazalaki na bana basi mais bazalaki même pas cité na efika kaka kosita bakombo na bango bande kosite yango te bongo soki ekomi lelo ke mwasi mama telema adirige abondela na bana mibali adirige bango na bapriere na mo lokola ozala scandale Ok, maman, merci vraiment. Toujours naza na yo. Soki na lobi ke lelo ozwinga na émission oyo, to oye kokutanga briske boye ya ko briske nga pona ko sala na mulie batala do poto e bako bato parce que mingi na ebite so e ba comprendre ka mulie batala do mulie batala dori elakisi mwasi ya bitumba po oyebi ke eloko nano eza makasi po ntango baloba ke mwasi ya bitumba mama nasi lelo po okende obunda epa mbanda obi obunda okutana na mbanda na obi na monguna na fozala makasi. Alors émission oyo vraiment nasepelaka nango makasi parce que eza émission oyo ke eza neti nzambe atindeli biso basi oyo tozobunda bitumba même ivoire kati na Yesu. Alors yango wana mpo na ngai mama Joana Isabelle Mpoke bon naza évangéliste mingi babenganga pasteur mingi bazabenganga me nasepelaka mutu abenganga penza évangéliste. Alors naza na somo te ya kodécortiquer temi nanga oyo ke ya mwasi mpo na nini akoki koteya te parce que lelo tozomona ebele mama nasi tika nayebisa yo lelo mibali ebele ou bien basali ebele ou bien bakoma kokota na 1 Corinthiens oyo ya Thomas Paul oui alobaka ke mwasi akoki koteya te mwasi wana oyo babengaki na Thomas Paul eza biso basi te parce que nous tous nous sommes un en Jésus. Soki totali bien na mukanda ya Galate chapitre 3 28 29 et biso ki mukolo wana balobi keza ni grec ni juif ni esclave ni homme ni femme nous tous nous êtes un en Jésus. De ce que la kisike mwasi mobali Saint-Esprit za na sexité. Alors lelo soki mingi na mona ka bandeko na biso bakangami ke Thomas Paul alobaki obia insistaki ke mwasi akoteya te alobaki yango bien mwasi akoki koteya te lakisi biso nyonso tangu tovandaka na ba ezala mwasi ezala mobali donc toza basi toza na unique mobali oyo aza komema biso na nzela eza ye moko seul Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et nata leader oyo aza liboso ya cher aza koloba na biso basi to tovandi na ba tika na limbolela bino ngo malamu po lelo tokomomona neti bato ebele bakoma kozwa kaka contexte oyo ya Thomas Paul alobaki na basi te comme nous nde tolati maputa te mais alobaki yango l'église c'est l'époux du Seigneur de ce que biso basi na mibali tango bazoloba bazoteya parole de Dieu biso sofoto kanga munoko toyoka maître oyo aza lokwa molakisi azoteya biso maloba na Nzambe. Alors lelo ekoma kokamwisa ngai lelo ekoma kokamwisa nga mama nasi ke mutu lelo il faut aloba kaka ke mwasi akoki koteya te bon soki balobi ke mwasi akoteya te bon peut-être bango bazoba verset wana alors nazopesa yo nano mukanda ya Juge bandeko nyonso bazolanda biso botangi na mukanda ya Juge chapitre 4 verset 4 kuna tozomona histoire ya prophétesse Déborah azalaki prophétesse et asukaki kaka kozala prophétesse te Bible nanga ezoyebisanga ke Déborah azalaki juge na kati ya Israël. C'est que Déborah mama nasi tikala ntolanda makambo susu peut-être public ezolanda biso lelo peut-être to soki totali bien ba problème oyo ezokoma même na ba église eza kaka basi bazo provoquer yango te et nga nayebi ke Bible ndenge ezoloba na mokanda ya Joël chapitre 2 verset 28 et lobi que en ce jour-là je répandrai mon esprit alors en toute chair donc en toute chair wana aponaki sexité et alobi yango bien eza na ba jeune gens bon soki tokotanga ngo ba ope bazolanda biso bon bazozwa ba Bible na bango po bayeba koyeba ba verset onga nazoloba na si c'est faux c'est rien c'est vrai. Alors toyeki komona Déborah na kati ya Israël asukaki kaka kozala prophétesse te mais Déborah na kati ya Israël azalaki femme oyo azalaki ko prophétiser oke lelo mama na sitika na yebisa yo lelo na bonkolo tokomi lelo les vraies prophéties c'est la parole de Dieu po
mutu oyo akoki koya koloba lelo ke mwasi akoki koteya te. Mama tokomi eza su tokomi na ndenge lelo mokili ezoba tokomi na parité eza su na mutu te akoki koya koniata ke place oyo nzoi obie mafuta ezobima yo kanga robinet wana po mafuta ebima te. Eloko nakoki koloba na ona no yangwana parce que toyaki komona juge Deborah azaki juge balobi azaki kovanda mettre fois na montagne ya Rama. Maman évangéliste Joanna, s'il vous plaît, ngana lingaka koloba toujours que batu oyo balandaka biso surtout ba internaute na biso o bazana bamboka mundele, ce sont vraiment des responsables. Baza vraiment ba responsables. Oyo soki tam sous peut-être dimanche, elle a pas eu le temps ou il n'a pas eu le temps il y a aucune église. Agir vraiment moulé bataliador à chercher unité n'importe la biso. Soko lali kotinda biso na makomi tokoki kaka kotanga ngote tozu kaka moi petit faire c'est faut tanga conteste nango. Soko lobi que Paul femme ou Paul banay koloba ezali biso nyonso parce que nous tous tozali épouse ya Christ. Mais si est-ce que Paul lobi homme parce que so totanga ngo na premier livre ya Timothée to bani na 2 na verset 2 to na chapitre 2 to na verset to bani na verset 7 au moment que avant que Paul alobaka basi abane na mobali alobi na lingi ke mibali bisika surtout ba kozala batombola maboko na bango na sainteté na pureté nyonso basambela bazala na motema ya likunya te bazala motema ya kokangama te. Après wana na kiti siko abi na ko préférer que basi bazala habillement moko bien na ko préférer que basi bazala bakanga minoko na bango na kati ya ensemble soki balingi ba apprendre batuna mibali na bango na bandako. C'est ça les contextes oyo ezali kolobela biso. Mais soko lobi tozongo nyonso tout na révélation donc tout soit depuis Genèse tu Apocalypse na révélation na bandi doctrine ou bien enseignement basique ya parole et kozala te maman. Ok, merci maman Nasi. Ngai penza eloko penya na zolobela mingi eza soki vraiment batu bazotelemela verset ya Thomas Paul. Soki batu penya bazotelemela verset ya Thomas Paul bon peut-être bakoki kozwa juge pe mukanda ya juge pe bakata yango. Bakoki kozwa pe nga na yebi ke na Matthieu chapitre 28 verset 1 à 10. Bible nange lobi boye Marie de Magdala et l'autre Marie bakendaki bazalaki basi ya liboso ya kokende kotala supplique o babengi ke nkunda ya Yesu Masiya. Basi wana bakumbanaki bakendaki kotala place oyo batiaki Yesu Masiya mais balobi te ke mobali mutakendaki. Soki tozoloba biloko eza toujours na Nouveau Testament. Alors soki yo zolandaka Ancien Testament, c'est que kata Bible ya Nouveau Testament totanga le suba Nouveau Testament te. Parce que Bible lobi boye Marie de Magdala na autre Marie bakendaki na kati ya nkunda ya Yesu kotala bisika oyo batia. Et puis Bible nanga lobi ke bango batu bazaki ba première évangélisatrice ya ko évangéliser ke Yesu Masiya aza susu na kati ya nkunda te asi asekwe. C'est que ngai bon na koloba ke na ndenge ngai évangéliste Joanna Isabelle na monaka c'est que les premiers pasteurs étaient mariés bazaki basi parce que bango nde batu bakendaki kopanza sango ya liseko ya Yesu Masiya. Ok, sango nyonso oyo epanzamaka eza évangélisation. Mama Nasi lelo toloba boye okoki kosala eloko moko mabe mutu wana ke yake komema sango ake kopanza ngo eza ke kosala évangélisation na yo na ndenge ya mabe. Mais basi wana bango batu Bible kutu ezoloba kutu mobali kutu amona na kate na kunda ya Yesu batu nyonso bazalaki kokima. Mais mwasi basi wana bakumbalaki balobi ke biso tozokende komona bipai o batie corps ya mokonzi na biso Seigneur et Sauveur. Alors ndenge ezana mama Nasi yebisa ngai tangu bino banokanga makaka na mukanda ya 1 Corinthiens. Bon nga penza neti 1 Corinthiens na penya na tala yango su penya te parce que na mona ka yango nde batu batelemela. Siko ba verset mususu eza kati na Bible pona ni batelemela ngote. Parce que ndenge ezana eza eloko moko oyo lelo ndenga ka bazolingaka koniata biso mais eloko deje se bimi yo si omono lieli nguba oliango na kati ya mai kasi poso lango toujours ekobimati. Donc c'est que ata okoki ko étouffer ministère to don ya mutu oyo aza nango
ato tufe yango yeba kaka ministère wana ekogangaka un jour. S'il vous plaît, évangéliste, olobi loko moko a bien don au ministère. Tango le deux Marie Madalena Marie à Mususu, bakendaki ko mon accord à Jésus, bayeka koloba, balobi kaka mukonzi na biso asekwi, mais ça qui permet na bango te bakoma ko gérer ministère. Donc chaque jour musala ngwe komi kaka Yesu asekwaki, bakena Samarie ça sekwaki, bakena Galilée ça sekwaki, bakena Capernaum ça sekwaki. Donc bakena Samarie donc et comme les bango lokola ko exercer ministère o tozo mona lelo bino basala nzambe komi ko exercer ministère tona ba ministère ya basi et belo bazali exercer lelo mais soko tali pe ba réputation na bango eza mawa mingi. Et puis parmi les 5 ministères o toyebi na ba écriture toza ministère apostolique, pastoral, évangélique, docteur na pasteur évangéliste, docteur, apôtre. Tout le monde a moi cité na kati ba permettre te le 5 ministères wana moi si a exerçango ba kenaki koloba mokonzi asekwi mais ça que ba gérer tout le monde ministère misusu ba komi ko gérer ba na église partout dans le monde entier. OK nakadisi wana lobi yango eza yo muto lobi yango obi eza ndenge bazo memela bino na évangile mais nga na yebi ke mutu nyonso oyo aza na capacité ya kosala likambo aza na droit ya kosala lelo na temps kala presque na ba mamo baboti biso tomoni ti bakolisi biso tomonaka makambo ebele oyo vraiment ezalaka te mais lelo nga na kutu na koloba kutu musika te na koloba kaka ke tozwi grâce omoni grâce oyo ya Marie azwaki ya kobota mokonzi Yesu Masiya oya bima na mwasi grâce oya biso ba mama wana yango ke nzamba permetaki lisusu te mama nasi ke mwasi atikala kaka kolamba mwasi atikala kaka kosukola bilamba mwasi atikala kutu nga kutu so na koti na église mo songolo balobi ke awa ndengo ye awa mwasi alobaka te mama nasi na vandaka te na bimaka parce que déjà nakoki kokende te po étouffer eloko oyanga o naza nango déjà parce que tango tozoloba kaka makambo oyo ke mwasi akoki koteya te mais lelo pe tozomona mibale yango o bazoteya tozomona pe makambo penza ezokende pe kutu nga nalobaki omoni ngai évangéliste Joana Isabelle Mpoke bipai nyonso boolandanga nalobi boye tokokoma na ta moko boye bapaster ya basi bakokoma ebele koleka bapaster ya mibali parce que po nzambe na mawa na ye alokoti mwasi apesi ye voix to autorité ya kotelema liboso ya mibali pona koloba sango malamu avec excusez-moi avec beaucoup de habits basi bazosa ba habits ebele balali ko gérer ba ministère ba habits ebele tozomona beaucoup de conflits. Moi si ka rapport à na église donc a rolamba soki aye mobala ye na nzala mais tozana ba écriture point à l'appui femme sois soumise à ton mari lelo parce que ebi ke oteyaka ekomi papa telanga na nzungu wana obonde alobi na prédication ya makasi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les femmes doivent premièrement gérer leur maison ezao epesa meli biso ba famille na biso ba papa na ba bana na biso mais okomona ke maman quand tu regrette à 3 jours 4 jours ami kanga zo lambate nana kolambela papa ozali ko permettre que papa bimalibanda zwa mwasi mususu. Oui maman nasi ndengo lobi oza na raison soki un pasteur to un prophète une prophétesse une pasteur ou une évangéliste bon soki bazosala makambo bongo en tout cas balandinga bolimbisa vraiment na lobaka mingi portugais mama nasi nazongi na maloba o uti otunanga lelo soki mwasi aza pasteur azokoka prendre soin ya ndako na ye te vraiment ata bible yango vraiment il faut atika na ye parce que kozala pasteur eza te ke prendre soin ya ndako na yo te ou bien ya mobali na yo te kozala pasteur to kozala prophétesse to kozala évangéliste yango te epekisi yo po bible ezoloba ke musala na nzambe eboma musala ya maboko te musala ya maboko eboma musala ya nzambe te musala ya nzambe pe eboma musala ya maboko te alors seke musala ya maboko soki tolobi nini eza nini ezali ka tout simplement misala ya biso ya bandako kosoye comprendre so bo comment c'est possible nga na kokende kote ya moto
ke sukola ke lamba papa nga na sukola ke lamba papa te. Comment c'est possible ngai na kokende kote ya mutu lamba ka 10 heures nga na lamba 10 heures te. Alors wana eza mensonge parce que soki biloko wana bazolobela yango ke bazotia biso bakale biso basi tokoki koteya te mpona makambo oyo vraiment nga nazomona yango eza faux et archi faux. Kaka wana te mama Joanna que basi balingi ko respecter te mais oyo ezali pe susu milulu ya makasi lelo mwasi atongaka mboka te. Ministère mingi ya basi ezozala na confusion pe ba séparation mingi. Ministère mingi ya basi bozali kotanga Bible mais bozali ko bomba ba verset oyo ezolobela bino moko basi na dignité na bino. Mais toyebi ke tobima dans l'église oyo si to biso nyonso toyaki bana tobima na église obande ko bombela biso nde sabiso kaka totanga sango malamu ya papa Jean totanga sango malamu ya Matthieu lelo toyena ba église de réveil bino pe lelo basi soki bozoteya basi batangaka verset nyonso te parce que eza na ba verset oyo eko condamner bino moko na musala oyo bozwi na dignité nango pe na marche à suivre nango. Wana namoni okomo loba pona ba pasteur en général. Bon, soki wana namoni question eza susu ya biso basi te ekomi ya ba pasteur en général. Bon, lelo soki nazoloba na yo ke basi baza capable na kozwa exemple ya yaya na biso Olangi. Mama Olangi ndenge aza wana vraiment en tout cas respect yaya nanga bipai ozali vraiment na respectaka o mingi na lingaka o pe mingi. Ngai naza oyo nazolanda pe kaka lokolo na yo ndenge yo ozali. Alors na respect bipai ozali elongo na papa Olangi. Mama Nasi exemple nazo pesa yo na koti na likambo oyo na kokai kokota te me na koti yango. Oyebi ke lelo bino bozolo ba ke basi batongaka mboka te, basi baza capable te. Mais est-ce que ozoyeba niveau oyo ozolobelanga soki nazotala nanu yaya na ngai oyo naobenga ke mama na ngai nabenga ke na bakombo nyonso aza prophétesse aza pasteur aza bishop aza archbishop bande kwa komba bolimbisanga vraiment naza pe ya mutu akomba te me nalingaka ye mingi misala ya mutu soki ezosalama il faut emonana il faut oloba yango mwasi wana tango bana ministère ne pe batelemela ye mama Olangi tango bana ministère ne baloba n'importe quoi o atindaka bato na poto na nzela ya dushi o asalaka boye siko na yebisa o nanu mama Olangi ba église oyo aza nango a monde entier mobali moko te aza nango pasteur moko te ya mobali oyo aza na ba église oyo mama Olangi aza nango mama Olangi nga na tanga série moko na Jeune Afrique moko bakomo wana série wana baobaki aza na 830 églises sans kotanga oya biso koto tozana bangola koto na balunda mususu bakote to monaka mais mwasi wana siko bolingi boloba kaka aza capable te et mwasi wana seke batu nyonso oyo bazola pona église ya mama Olangi na mibali na basi bazali s'il vous plaît vraiment maman Joanna na kati yote évangéliste koloba olobi le ministère à maman Olangi est-ce que oyebi que l'apparence nous trompe toza na posa ya komona balibanda te ba église ebele ndenge ba église ebele ndenge pe ba mbikudi bandaka banganga pe lelo eza nango ebele mais koyoka lisolo ya mama Olangi oyo tobeta kala mingi te yaki na confusion moko munene Bible lobi tokoyeba bango na ba fruit na bango il faut tatola ke basali ya Nzambe. Il y aura la différence et le même dans le livre à Timothée entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il doit y avoir la différence sur tous les plans. Mais tu vois qu'à Sonaki, il y a Liboso, quand j'étais petite à l'époque, à Sonaki, par exemple, maman Rose Lessi, Bakabwana. Après maman Rose Lessi, toi, on a colla déjà, on a comme on a maman, oh, Azanaki vraiment, moi, nanaye, il y a mon cas à présenter de ma façon, nyonso, mais lelo, maman Micheline, lelo, Aza pété ba soigni. Oya leki afingi na lakisio c'est pas moi on a vu dans na ba vidéo o to telemi kuta ba coin ba écran géant to zali kotanga na lakisio kolata na lakisio kotia poudre oyo kuna lobi a séparer kinga na famille nanga ma maman je sais pas quoi parce que na vraiment émission maman Micheline soloba maman na yeba zala ki wana ile na sangana maman nanga parce que na côté wana esika na uti akomo be ngo côté wana esika uti mais yaki na côté wana ko loba oyo maman na ngai alakisi ngai mosala Nzambe nazwi libertation lelo na bali ayemi banze mominene oyo biso toyebi tanga zaki na komba
mais comme côté wana bakabolaka nayaki na séparation na maman na nga mais depuis na bimi côté wana engolo bake batu nyonso bana côté wana pe baza na bango dans le faux baza na séparation ce que bala na ne yem dans côté wana osomona te ke bakoza na ba 800 000 églises mais ba fruit na bango ba œuvre na bango ça démontre même pas qu'ils sont des bazo la mosala ensemble ozali unité c'est pas la séparation. Ok, merci vraiment. Na ningina yebisa bino pe public eloko moko. Na kati ya ndako, tomone yango toza pe na bandeko na biso pe otokabwana na bango. Toujours na ndako même bakopo oyo tutanaka mama nasi. Ngai kutu pona ngai wana je n'ai rien à voir. Parce que soki tozo tala ba biloko mususu eza ba fakinité. Obi eza ba problème oyo eyaka. Bon, ngala koki koloba ke soki mutu alobi ke o mutu wana kabola kingana mama nanga bobo limbisa nga vraiment nazokota problème wana te menga na yebi ke mama wana ozolobela vraiment aza mwana ya mama wana na yebi ke mama nyonso alakisaka mutu ndenge ya kopakola poudre mama nyonso alakisaka mwana ndenge ya kolata meme sous-vêtement mama nyonso alakisaka mwana oyo ye azangi koyeba parce que mukolo akokende na libala mwana aza na problème te oyo wana vraiment ngai penza ba polémique wana ezwaka ngai te. Alors nayebi ke même Abraham na Lot soki ba se séparaki parce que bayokanaki te. Mais elakisi te ke bakabwanaki bazaki susu mwana nkazi na noko te. Alors babiloko nyonso wana nga penza biloko wana ezwaka ngai te mais nga nayebi ke lelo même papa olangi soki akomoteya a cause ya mwasi na ye potango babalanaka akutaka papa azalaka pasteur te loto momutu azwaka ngo mama na simuta kosa ote na ta otokomi oyo soki to banyo landaka ka o basalaki boye balobaki boye koswana ya batu eza te ke mutu wana longwe kati na Yesu koswana mususu eyaka eza ndenge tolobi ke na ndako nyonso matata ezanga te même biso na mibali na biso toswanaka tobebanaka pe alors nyonso wana pona ngai peut-être kokende ya ndeko mususu akende kote mususu pe ezalaki nzela kaka po ye pa kende kofungwama pe na makamu na ye mususu. Alors lelo même yakenda atikala peka mosai na nzambe lelo pe nzambe pa sali grâce azotambwisa peka makamu na nzambe. Alors nazali kotambwisa maman évangéliste donc oyo ba église mingi za lelo fondé oyo akabwani na oyo eza déjà conflit bayokanaka te azwi lipamboli ya papa te lipamboli ya mama te akasa l'église mususu tango asala l'église mususu bana pe baye bakabwani akasa. Donc les églises aujourd'hui sont basées sont fondées sont racinées sont construits na conflit ya papa na mwana abimi asa l'église mususu à part wana bazali ko porter rien la réalité to vivre lelo na baka otona ngo na Afrique lelo baza ba chrétien mais bavandeli kaka ba offrande na badime bino lelo basali nzambe mais bozali côté les maté po boluka bana nzambe lelo baza ba préoccupation ba problème ba souci ba difficulté makila ezali kotanga nous ne voyons même pas bato bazali côté les mains ou le femme ou les hommes au ka babengami basala nzambe basala ba propagande munene ndenge basala ka ministère de 40 jours jeûne de 30 jours pour baloba que non nous allons implorer la miséricorde de Dieu ndenge comme na livre Joël et lobi que na ba papa na ba maman na ba bébé même oyo ba mané comme na mabele et c'est là qui proclamer jeûne pour ton senga miséricorde. Vous voyez comment est-ce que le loban ba serviteur de Dieu basali aussi la valeur vraiment maman Joanna. Ok maman Nasi vraiment merci. Neti ngai vraiment naza na iloko na koki penya koloba te mais appui na ngai o nazo pesa yo pona likambo lobi nanga lelo mingi vraiment neti tozoloba biso malgré tout ba zobo ya biso tote ya mais biso to landaka ba grand lelo ba problème nyonso yo mutu nyonso akoma lelo moi je suis grand moi je suis comme ça nga naza archbishop nga naza boye nga naza na boye mais babiloko nyonso wana ozoloba oui eza réalité ezosalama po neti ba mikolo oyo ba temps otokomi nango vraiment eza presque temps de la fin mais nengo lobi ke tozo zanga pe ba capacité ya kosala oyo ke eza ba besoin ya bana na nzambe bon po nanga vraiment en tout cas naza na eloko penja ya koloba po na eloko wana te mais eza ka eloko ke mutu na mutu yeba yango azotambwisa musala na nzambe na ndenge oyo lisungi ya molimo mosantu ezotinda ye. C'est pour cela Bible pe zoloba na biso ke mutu oyo azosala malamu tika koba na kosala malamu oyo azosala mabe tika koba na kosala mabe pona eloko lobi ke lelo ozomona ba homme capable te obi ba femme capable te oyo ba kosute mais ezala ngona ba mususu pe ba osala ngo mais tellement toza ba grand te
moye boye bango eza te parce que lelo bino bokoma kaka o te fona kende pa ya grand prier mpo na nga fona kende pa ya grand asala boye mais bagrand na nyonso bozomona na bakoma bavie loup bakoma bavie prophète donc ndenge ezana eza kaka soka kwa moi je suis comme ça moi je suis comme ça bolelo biso oyo neti bajwa na oyo toyebana te po nga nayebi ke atanga nayebana te mais nzambe ayebi nga ayebi misala na nga ayebi onga nazosala e tala kutu epreuve ke ngai évangéliste Joana Isabelle lelo na mikomisi actrice po ani po na te so olandaki femme essence omoni mate eza kuna lelo nakomi actrice po na nini e nakomi actrice po namoni ke naza na possibilité te naza na capacité te ya kokende kofuta batike pona kende kolanda bana na nzambe bipai bazali etant que évangéliste nakomi kosala ngo na batéâtre soko olandi bie batéâtre na ngai omonaki otaki kotala femme essence eza toujours naza koteya naza koprêcher la parole de Dieu alors yango wana ozomona mosusu ke tozosenga bacapacité po toyeba kokoma bipai oyo tozokoka kokoma te bon de toute façon bagrand oyo bamiyela bon nga naza na eloko oloba te vraiment nayebi ke peuple bozolanda ngai nayebi ke vraiment vision kaka bofungola miso boyeba bipai nini bozokota na bipai nini oyo bozokota te. S'il vous plaît vraiment na kati yo tenga nzolinga mamo poto sunga peuple de Dieu lelo polobi ke oyebani te yango na peut-être ba valoriser te mais des grands lelo ba benga mi pe lelo les grands parce que babandaki na mukie to babandaki na mukie ils étaient les saints mona bangwana ba obeta ba mbunda asa fidèle mais lelo ils sont impliqués dans la politique peut-être lobi betangu yo oyeba na siko makasi okosala que politique ezoyo po okoma pe na kona bango oboya Yesu Masia bozo banga koyebisa peuple que elike na biso zaka royaume de Dieu parce que na mabele oto na ndaku te Bible lobi na biso yango yo muto kati ngai po nga na silisaki te bon mama na soyebi ke nga naza vraiment moto ya mboka oyo soki po na politique nga na tanga na mboka oyo na okaki pe kokoma obie defa na kokaki kokoma pe juge na kokaki kokoma pe soki nani eza po na politique te po so nga na lingai politique mais lelo pe naza parmi basi bazosala na gouvernement oyo Angola awa mais vraiment nde na utaki koyebiso ke mutu na mutu aza na ndenge oyo nzambe abengela ye vraiment naza pe mukie te po epa ya Yesu toza ba grand naza grand parce que naza na œuvre bien naza na elanga ya nkolo oyo nga nazosala mwana mukie azate mukolo azate lelo mama nasi ngai eloko ndenge uti oloba na kokonseyeka na peuple de Dieu ndenge na uti oloba kaka vision kaka efungwama ya kotala bipai bakotia makolo na bipai bakotia makolo te Bible elobi na ngai pe alakela mama be mutu oyo akotia elike epai ya mutu na mokili lelo tokomona bana ebele bana na nzambe ebele bazotia confiance na bango epai ya bapaster nde na utaki koloba paster na biso aza grand paster na biso apelaka moto paster na biso asalaka boye mais en réalité dans l'homme balobi c'est l'esprit mais okokene kuna bipai bazokene pe l'esprit de Dieu eza nango te alors maman nasido nazo conseiller peuple de Dieu koyeba kaka kozala vraiment komi nano na étape ya conseil te maman Joana soki y a pas l'esprit de Dieu c'est quel esprit s'il vous plaît éclairci peuple de Dieu parce que lobi zukula meso ba fongola miso si ce n'est pas l'esprit de Dieu nous avons que deux chemins ya nzambe te ya Satan donc s'il y a pas l'esprit de Dieu quel esprit oza kona na fin fond tam soupe moi appelle lobby pour que nous connexion hein. Bon le vrai connecteur c'est Jésus-Christ de Nazareth oyo vraiment soko kangani na ye nyonso eza possible vraiment soki na lobby bongo parce que ba vie na ngai ba sœur na nga bolimbisa ngai na aka mwana na bino de toute façon na omeka ka kolimbola moi eloko yango bon eza te ke mama na singa na boyi polémique na boyi makambo ya mbilinga mais naza ko expliquer nde oyo ezali parce que lelo ndenge eza boye tozomona ebele bozo condamner biso basai na nzambe eza na bana na nzambe mususu pe okomona azopesa confiance epai ya nzambe mais misala oyo azosala neti supposonga na kobondela mpona yo ye oza na sida mais oyebisi nga ke oza na fièvre nga nazobondela ka sujet ya fièvre nakobondela mpona sida te ok nufundu oza na sida alors ntango oke kobika te olobi nani paster wana nguye eza te
tango yo zo condamné ke ba pasteur bazo po iso so toza basali ti na église to monaka ata muto azo kombola ata muto azo pangusa kiti ata biso toza basali eza kaka te ke pasteur kaka ifo telema po ayeba ko prier po peuple bika non Bible elobi nini ba oyo baza makasi ba supporter ba faible seke tango ozomona kote na biso basali tokoza mpe na bolembo me bana na nzambe mpe bakotombola bakotelema mpe po batombola nzambe na bango ayeba kosala na badifficulté mpo na ngai nazoloba boye vraiment nakokondane basali te mutu na mutu aza na grâce mpe don oyo nzambe atindeli ye eza na mingi bazosambela mpe mpo na bana na nzambe mama na si mutu mpe akosa yo te tozoloba mpo bana na nzambe mpe baleki bilobaloba okomona kendaki na paster asengi ye mpe eloko te paster asali nini te kaka ye moko ake kopesa lelo meme ozoloba baeglize ezopanza na kozi mpe ya bana na eglize bapaster mibale bazotravaye bible elobi loboko soki epesi oyo eyeba te me yo kokende na dimi na yo opesi paster me oke lisusu koyebisa paster mosusu soki olingaki opesa bango nyonso mibale olingaki kozela bango bavandi opesi bango aloba biloko nyonso wana mpe ezosala nde bozolobaki bozokritike ke baeglize ezokoma ebele mais mpo na nga vraiment namoni eloko na koloba te peuple ya nzambe kangama kaka na nzambe okokangama na mutu te okotalela paster elobi okufa lelo tomona tozali na bagrand bakufi lelo biso bapeti lu tozobima alors ndenge eza kaka yo mutu oyebi nzambe kangama na ye yo mutu mpo oyebi ye nanu te luka mwaye oyeba yo kota na profond po ete oyeba kocomprendre baoyo solo baza wapi baoyo mabe mpe baza wapi. Maman Joanna, tu commis presque na femme, mitune eza tellement ebele. Donc basala nzambe ba commis faible. Na côté à sango malamu ko diriger peuple nzambe na bien, mais baza fort na rezo ba 10 na ba offrande. Wan to lo bango prochain numéro so dina ma repermettre. Le lobi bino ba petit loup bozo ya, lobi bo ko ba grand loup. Donc boza bino ka ba loup. Donc génération ba loup ezo ikene, génération ba loup musuzo ya, au lieu eya génération ba brebis. Est-ce que ko ça so projet na yo ce que to comme na tant qu'artiste na musale belo zali ko mema na Mukongo vraiment maman. Kopanda sango malamu na niveau ba théâtre nous allons très bien parce que ba théâtre comme lelo ko attirer mingi attention ya batu la femme est censée tout monde que utika ki au suki saki angote projet za ndenge nini et puis avancement yango za ndenge nini puis ça contact na yo batu ba kolinga ko contacter yo vraiment moi si na nzambe fo yeba ke ekoya vraiment merci vraiment na pesi susu merci vraiment na papa na ngai réalisateur Serge Lutumba vraiment gros bisous. Vraiment na lobby que toujours équipe oyo vraiment nzambe apambola yango mulie bataliador mwasi ya makasi mwasi ya bitumba vraiment ngai évangéliste Joanna Isabelle Embre servante na bino ngai vraiment projet na ngai ya théâtre ndenge na uti koloba awa eza penza pona ko meka lisusu ko édifier to ko kotisa lisusu ba bonne nouvelle to basango malamu kati na bandako na bino pe na mabota na bino tozalaki na toza na femme essentielle suite fait nango kalate bozozwa yango vraiment eza déjà sur le marché toza lisusu na qui est l'hôtel kalate bientôt sur le marché na kanisi vraiment toza pe lisusu na libala ya makambo vraiment toujours tozo sala babiloko wana po ete nde toutaki kolobaka surtout ba faiblesse na biso mingi eza kote na biso ba mama alors ngai soko otali meme emblème na ngai ezali miema wana elakisi mission d'évangélisation d'ajmamage et Angola. Donc vraiment naza wana penda mingi pona kosunga pe ba mama na ba frakeza to ba faiblesse na biso nzambe etikete ayeba kopesa nga makasi mama na si oyo tiko tuna ngai vision na ngai nini vision na ngaka comme na utiko lobana ezaka ke tout simplement ezaka ya ko memela susu bana na nzambe ba mateya lisusu na nzela ya ba cassette pona koyeba ko tiponde ko pona koyeba ko édifier bango parce que soki na lobi ke na kene na Europe na kene koteya peut-être makoki wana eza te soki na bina kende Canada na kene koteya peut-être makoki wana eza te mais na nzela ya badiske na nzela ya bateatro bazoloba ke nini groupe évangélique la promesse en Angola vraiment ekosunga bango mingi mettre fois to luka pe ba espace bo bando tala yango vraiment ekozala vraiment bien penda eloko te pesa biso contact na yo pona bato ba kolinga ko contacter numéro na ngai ezali 932 68 72 32 932 68 72 32
wana bokozwa humble servante na bino évangéliste Joanna Isabelle. Napesi mbote epa papa na ngai Louis Gisola na kati ya mboka ya Bananera aza na église kuna ya la gloire. Napesi isusu mbote na ngai epa ya pasteur Gabi na église ya Sidad ya Bethel na kati ya Mushinda. Vraiment Nata Francisco père spirituel na nga na bosa na kaote na mboka ya Paris. Vraiment bino nyonso bozolanda biso, vraiment Nzambe apambola bino na bosani lisusu te. Papa na ngai Boss Kambo Kamulu, vraiment oyo aza ko soutenir nga na œuvre ya Nzambe, oyo azo soutenir ngai na corps et âme et esprit, vraiment elongo na libota na nga mobimba famille mpoke nyonso napesi bino mbote tikete Nzambe apambola biso na kanisi. À la prochaine occasion tokokutana lisusu tokoyeba soko développer parce que na lobi te na fungoli te eza premier jour nayebi ke tikete bino bato boza na posa ya mituna numéro na ngai yango wana bokozwa babiyano na bino. Nzambe apambola biso. Merci beaucoup évangéliste Joanna. Nzambe abakisa ya mingi parce que bosana misala na bino malamu peuple de Dieu ezwa sango malamu ekomema biso na mboka elaka. Vraiment beaucoup de merci aussi na maman na biso prophétesse bébé mukolo mususu tokolobela vraiment na kati ya profondeur. Que Dieu vous bénisse infiniment. Bino bato bolandaka émission oyo. J'ai toujours dit que cette émission c'est pour l'édification de tout peuple de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Je remercie infiniment nos partenaires. Nous voyons l'évangéliste, nous avons la bénédiction évangéliste. Je vois l'évangéliste Marco Kupesa. Avant Namboka, Irlande, le couple Marco Kupesa, papa. Que Dieu vous bénisse infiniment. Losambo ya mulia bataliado les akinzamba pesa yo susu ya ebele nzamba fongola ba porte okene liboso vraiment pour l'évangélisation. Nous remercions aussi la maman Bibita Antona Niangi, l'épouse de papa Jacques Kakwiti, la maman Bibita en Belgique, que Dieu vous bénisse encore. Aboubas le Congolais, na Australie, nzamba pambola yo. Ya baleki ya Gisèle Lumbu, na Congo nzamba pambola yo, toute la famille Lumbu, Pichu Lumbu. Papi Lumbu nzamba pambola bino infiniment, maman Madobi Kembo nzamba pambola bino vraiment. Na nyoso bozali ko fournir pour la moulia bataladora, nzamba pambola abaksa susu ebele. Bo uti kolanda nga lobanga sala nga musana ngai. Na la bouche du peuple. Basana nzambe balobi ke mibali baocha bakal. Moi si azali na ye permis à terre parce que le Saint-Esprit y a pas de sexe. Tout dans la mobilité, tout dans la moi cité. Abia ko déramer Saint-Esprit pour la muntu nyonso. Les autres dépendent de la ndenge yo okolukela ye. La grâce est à donner pour na biso nyonso. Na prochain numéro toko profondir en sous bien mais na koluka sikola na plateau ya ba maman ebele na ba papa pour débat wana ça vraiment makasi. Mais nyonso tout ezaka pour tokoka da conclusion vrai ou faux que moi si akoki ko ministrer parole de Dieu ou bien akoki ko prêcher parole de Dieu. Na singa rabino bozara attentif. Je vous ai toujours dit dans le baranabino toujours s'il vous plaît, méditez la Bible. Ne lisez pas la Bible comme un livre d'amour ou bien comme une lecture. Non. Bonsoir, livre à Josué, le binabiso que méditer. Donc, il faut attendre qu'on médite le au tangi, au luki définition, au luki explication, le pourquoi, quand est-ce que ça qui te combine à ton nini, c'est ça méditer la parole. Méditez-les nuit et jour. Au moment où se préparer à que na la fête moko na fin du mois. Mais nous avons préparé d'abord pour na somba robe. Nous avons préparé d'abord pour na somba sapato. Nous avons préparé d'abord pour na somba bijoux. C'est comme ça aussi nous devons préparer la vie éternelle. Vraiment que Dieu vous bénisse infiniment. L'équipe technique, je vois le grand réalisateur Serge Lutumba, toujours OK. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro, ce qui nous va permettre. Ciao.